Moni na wabenda wepoza wasibeye. Moni na wabenda mandefu wepoza wasibeye. Ba ujana. Ujana so fibie libolo. Après tant qu'on coach les katana munene. Ah bon soutien. Vous dévergez déjà combien de basses? Bon, pour déverger on devait la 7. Pour libolo zeleng. Oui. Et puis na linga libolo faut dans la kunza likolo hein. Moi kunza telema, comprends? Quand on a noté. Tiens, on est bien. Merci beaucoup, Valentino. C'est Gilles Ragila Boukra, autrement dit Barcelone de la Prince. Sur www Vérité Universelle TV, la seule site qui vous donne les informations précises. Précises. Namakasi yayemo comme boss, c'est Maître John Simao. Quand on a vérité universelle, les allocs étaient à Mangate, Moupino Sakoya, Matia Bouki Mangapa qui tindenga Kete. Vérité universelle, les allocs locaux, on était à Mbila pour matin, on fait un cas spécialiste. Babi, Gilles Ragila Boulazo Lobelabino, Masolo et Mbeto. Quand on a Masolo et Mbeto, Babi, le nom Maître Cyber. Le lot vraiment Gilles Ragila Boulazo, Maître Cyber, Azo Laxabiso, ba position Nini, Omi, Bali, ba Sibela Kabasi. Catégorie ni ma katani bal bazana on a encore déjà Maître Cyber à côté déjà na plateau na biso déjà Maître Cyber déjà déjà au quota. Bonjour Maître Cyber. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Ouais, moi Pepele, moi Dimi Gaga. Pour Nika comme Maître Cyber. Pour na Sibara trop. Sibara trop. Ah, Maître Cyber. Mais qu'un peu quoi ça biso ba catégorie nini ya basi oyo linga ko siba. Les rozana moi na mbeto zo siba ye. Azoka bien. Bon, la ligne, mingi za ba petit moi ba dimi hein. Petit moi dimi, sera petit moi li sera tengami. Comprendre? Moi libolé bimi hein. Libolé bima logwa moi mwinda. Ouais, moi mwinda wa tsota la mwinda likolo boys. Nde libolé bimaka. Ya na linga aussi ba petit moi dimi, nde sika ba tena bino boye. Na lela ngo fort. Yango je suis Maître Cyber pour na lela ba petit ba Dimitri. Baba mbijr moko sozo siba eh. Makolezo kangama fo. Aleki munene trop makolezo kangama. Trop de gaillard banini ngalinga aussi bande basa mike. Bon, moi ça me question na aussi ben azo ka goût. Et puis bon rezo ko hein, ozo sentir so panzi momi hein. Makolo bene vandi loka liboke hein. Liboke obi liboka mpoka non? Liboka mpoka voilà. Fongo lengo ndenge fongo maka. Siko borre bimi lia hein. Omone libole bimakas. Libole bimi loka mwinda. Siko na linga ba pecha bongo basa mike basa minene vraiment na linga bango te po libole kangama na kati na lela rande ba oui na lela kangama expliquer sino kangama na kati ndeni po yango ezala déjà libanda so moi ça kati déjà forme matila na tatami la kalali déjà na tatami libolo eza toujours libanda siko na kati ndenge ni te moi siko libolo basa gaya rezalaka moni tour de mi pende banini e kanga libolo. Moi aussi, je suis mi pende, hein, so panze mi pende penezo komate. Tu comprends? Yo sengana basa mike, libole bimara bien. Je suis Maître Cyber pour na sibara ya dégâts. Ouais. Maître Cyber mais quand peu ça se position nini oyo linga ko sibela mwasi na yo. Pour na bi prochainement là to ya mana Maître Cyber to yele mwasi. Alors là ça façon ni linga ko siba mwasi ne position nini. On a combien de positions aux amas ko sala mwasi en tant que se sentir quand même à l'aise. Bon, on a trois positions quand on a bête à la mer. Première position, c'est la position rolala. Comprenez? Position en ngumbio. Position en ngumbio. D'abord, pene bimaka. Tant qu'on a eu au quota. C'est là, on l'a ndé, on l'a libo, on l'a libo. Oui, mais bacha, makola soso likola loso. Voilà. Makola soso likola loso. Donc, au tchèpe na plan, plein bimi. Na côté à l'aise. Et puis avant la côte il faut nous donner un plan na likatalanga na besi na likola libolo. Ozinini? Na zui likatalanga na besi na likola libolo. Na besi pam 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 3 fois. Vraiment c'est impossible les gars ça tombe à Mobutu 7166 esprit. Au beti nini 3 fois. Na beta likatalanga 3 fois likola libolo. Pam 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 pam. Po hein? Au moni air moko ils ont un mot sur le 3 fois quoi libolo pour kunza squatter les maka. OK. Ozo karaté. Tena zo karaté. Pour bon on ngana oka bien.
Comprendre? Bon, on a bien tant qu'on s'est télémis, on a côte sa plan. Il faut il faut tout à Nice. Oh. Oui. On a tout à oui. Il faut tout en haut. Il faut yo kango pena. Troisième position. Troisième position, on faut pesa sima. Oui, position on le retombe bon non? Au pesi et puis il faut autant bien. Comprendre? Et à te que on le retombe bon on a n'enga normalité. Le retombe bon on a n'enga mo boy. Au pesi donc au moins les soko. Au moins les soko pena et bimi boy. Vous comprenez? Les soko et bimi. Et puis les bolos faut bima po au monango. Vous comprenez? Faut les bolos bima po tant que on a les bolos. Ils ont pesa au mamuko elengi. Vous comprenez? Ils ont pesa au mamoko elengi. Pour ça les bolos bimité au goûter. Faut pesa. Mon ne suis boy. De tu bataille na bino boy. So ngunza mo pesi au tindiki les bolos bimi. Oh. Il y a des gars. Maintenant célèbre. Ouais. Tant les bolos bima na pesi makambu. Manzuba. Oui manzuba. Ezani expliquer biso non to kana manzuba ezani. Manzuba ça pou. Tant maman les bolos bimi. Yo koti plan. Manzuba comment ça? Comment ça là? Ah. Et comment ça? Pou. Il faut et puis faut maman faut borona faut lela. Vous comprenez? Hein? Faut borona faut lela. Mo libolo c'est le fo. Comprendre? Mo libolo c'est le po. Hein? Ndesika hein? Oneni na ote mais libolo ga esali hein et bimisika moi mupe ah. Donc nalinga aussi ba bongo. Et puis na lembo la libolo makasi. Cave, babenga ngo cave, koti na kati ya cave. Ya ngwana te mettre cyber. Na lembo la libolo makasi. Avant na banda fona lembo la libolo. Na lembo la libolo ya dégâts. Ezara mabete na ba convenant ndi bolembo la ngo bongo. Jamais. Et puis moi soupe on est na libolo. Et puis ça sur moi ça, moi santé. Ah. Moi manière, moi soupe on est na libolo. Et ça là bien. Vous comprenez? Donc libolo eza musique. Donc eloko leki libolo ezati. Donc maître Siba nde bo moni a pona yé foma akobala na été boko pi me bilo me boko pi me libolo ya mwasi po Siba te. Pimelanga tout me libolo te. Pimelanga tout. Nako barende ko langa pona na libolo. Na lela libolo ya dégâts. Maître Siba sko yo lo baka bo mwaka na mbeto koka na ote. Ozon pene loko mwaka mukie me olo banoka munora pamba. Ok, so tozaki na pipa menana la so bord nanga. Oh. Oui. So qui na coulisse. So na coulisse nanga la so dégâts plans. Oh. Puis na pantalon mo na kaka na lote. Borro eza musique. Ce kotio oyoka goût. Et puis eza gaya. Et simbaka pena. L'accent eza lo kwa liboro na ngabo. Au moins si goro nanga ce kotio awa. Il faut sentir pena. Goro nanga pena na liboro na yo ah. Ouais. Sko yo ze loko liboro kwa liboro na ngabo vraiment. OK linga bana bo atia bato mikie mettre cyber. Boni biloko wana o risquera prison te. Siko muni ba ujana balinga nde makata minene. Ba ujana. Ujana so fibie libolo après tango kota likatona munene. Ah bon soutien. Au déverger déjà combien de bassi? Bon, au déverger on devait la 7. 7. Nyonso tikali wana yo moko zula ba saela. Ba saela trop. Ndati libolo mona to kota nango quelques jours moko. Libolo mo musique mais na charge ke kaka. A sentir. Mystique ndeni expliquer biso non. Na lemole libolo po yeba ne ba lemole libolo te. Na lemole libolo na panze na chelo kwa makolo soso likwalo. Loso. Na pote à soso Wilkie. Bien. Yo bien. Et puis tango libole bimi na lemboli. Na okota. Na goro na temeza gaya. Pecha habité ve na linga bat basiba ngabo. Oh. Oui. A déclaré nae. A déclaré. Petit alela fort. Mère. Na lela libolo na ninga dégâts. Conseil nini o yo te que mettre cyber oko pesa na bat o ba yebi ko sale lelo ko wana te. Neti Dieu merci yebi te. Dieu merci ninga zaona izaka yebaka ninga aussi ba mwasi. Comprendre? Banana na o. Ouais. Banana na ngole mbola.
lemola libolo na kitoko. Comprendre? O lemo libolo et puis libolo on faut laver. Et t'appelle libolo monte que ça que non, et yeka aboyer, hein? Et laver tu o lemo non, faut libolo mo laver. Tu comprends? Libolo mo laver. Mon ne c'est pas petit na biso ma pembe boy, ne bo ça boy. Na o lemolo ya dégâts. Oh, il y a solo. Des jours na lemolo après troisième jour na dobé. Donc on va dans la tête des jours. Ça lemolo au kaka. Pour libolo c'est lengi. Oui. Et puis, dans le libolo, il faut aller à l'écolo. Moi, je suis les mains. On est bien. On est bien. Moi, je suis vraiment. Je considère le roi. Le roi, il peut pas manteca. Donc, je suis et ça, la vraie. Il y a des gars, mais moi taille, moi ce que kunzana moi pelouse, pour maman soit aussi moi tellement likate ya gaya, faut kunze ça la moi na ninga mesure. Mesure donc il y a pelouse, il y a canalise likate, tika moi likolo kunzana c'est. Et puis il faut y baper aussi c'est ligora mobali. Donc il n'a pas si c'est. Oui, mobali il faut aussi c'est goro bien. Tala, petit nanga, morobo aussi c'est mobali goro, aussi ma mimbanga. Mimbanga de nini? Oui mimbanga, eza mabindi. Voilà mabindi. Wana mimbanga, wana na gilari. Babenyo na gilari, ma mimbanga. Na linga eza mabindi. Tango aussi c'est mobali goro, faut simba mimbanga. Mimbanga. Ouais. Et puis ça moi jonction. Moi lengi wana. Et puis, il faut ça, kunza. Tant on a moi pour la kunza et ça va bien. Comprends? Donc, moi, s'il faut ça, kunza. Vraiment, s'il faut ça, poil. Moi, si tu as kunza, il pas moi été. Rien. Moi, s'il faut ça, kunza, ou ça, poil. Mère, Marc na lela libolo. Eleki maman langa. Ndenge naza mana koloba make likateleki papa nanga po pesa ko guti tango ekota ko cha ai et ça le bien na olembola na osimba mo tango odobe mwasi tango osiba fo simba o boreza likolo na benga ngo lidesu siko ba benga ngo na ndenga biso balari babenga ngo madede boens o babenga kango nini babenga ngo madede boens mo liborana eza kwa lidesu mo lidesu tongo lembi ofungola yango efungwa misiko babenga ngo madede boens yom de pesa moi si gu soko osimba ngo soko osiba osimba mo madede boens na katikati wana kote moi sa subaka osimba ngo oyoka gu comprendre donc il faut osimba moi si madede boens po yango so osiba borona so aussi mangote mawato pour ma belle joueur rôle ni na aussi ba moi si ma belle et on a premier soin ya mte pesa moi si moi senti pas bobora abora makidi oh moi c'est pas boire makidi moi c'est boire makidi ko oh aboka ka oui soko mele ma belle o mele ma belle mke wana yebe so alana kaleso moi kaleso tout est poli makidi pena moi na bena ki ya pembe et poli oui moi s'il faut éjaculer moi s'il faut verser pour n'enga sur aussi bah moi s'il faut aussi bah non faut verser non 4 fois nga 4 fois oui oh chenga sur aussi bah moi s'il faut verser 4 fois na simona madede boins na simi na lembo yango kitoko na sali madede boins osimba na mabele je salue la présence de Chikose moi la muluba ya tanga babi Chikose biso atana maslomo kanga matoy quoi le osimba madede boins ofimba mabele moi si moi ça verser 4 fois sona sim ndesi yo bo toko na ebite sona ko meka na sim te ngate po opesinga de sentiment et puis na lingane libola pembe makasi surtout libola pembe ezara dégâts moi libolo so était là mais malgré tout moi ça moindo soki awa pa ko ane me libolo était là té mais so za pembe libolo za était là
Merci beaucoup, très cher fidèle internaute. Balobi, Bana Poto, Bana Paris, Vérité Universelle, Nemakambu. Vérité Universelle, Nemakambu. Le loyer, non, mais c'est cyber, mais c'est cyber, mais c'est cyber. Le loyer, mais c'est cyber, vraiment, mais c'est cyber. Comme on a souka, Bana Poto, le baotala. Olobi nini pour na Bana Poto, moi, Bambote, non, na ba oh yebi na Poto, moi libanga et ça le quand même moi bien. Ouais. Mimi Chike va na Canada, Chiko Sengo Chimamo président. Defati Papi Def leader al Mwamba yeyo mese cyber malgré tout ça ayoka ne ma solo oyo me ezala mais faut comprendre que ngana cyber pour na sibaga ya dégâts ya dégâts yo makota ko siba moi si moza espère nango dégâts puis ngana banana ko le mo ya libola moi ya moi si faut na sima na ma dede boins pesa bambote nona o bazo wana pesi mbote kaka Papi Defao maître Malewa na pesi mbote na Boras na pesi mbote na ba Jamaïcain tout na kata Paris wana Paris na na France wana France ouais na pesi bango tout ba Jamaïcain baza wana masanga Bill Gates Jamaïcain Poza Chiko Saza malgré tout Poza Chiko Saza bo sanga me aza ya kati yesa yebi so kutena messe Chiko se yebse messe cyber aza non yebse merci monsieur pesi na na lelio pe mabe merci beaucoup que sur avec pesi ni pe simbili yumo ma de boins mais malgré tout tozaka na nini yo yebi kaka mais yebsa ba on a lela libolo ya dégâts non yebisa bango mais est-ce que yebi serpierre sonini serpe balembola libolo focha elo na benga ngo kavle mbala koti na sel bolo mo so lembo benga ngo kav serpierre wana siko dologer sika serpierre elo ko che suma mousse au chemin de jetar mo bo banini Brazzaville baloba ba Brazzaville baloba quoi na mama na telu mbaye des prix Brazzaville na peso bambote ba baloba kuna ka ko serpierre siko serpierre libolo yangwana ba benga nga serpierre defati surtout soza na kunza na lela libolo za na kunza ya dégâts mais il faut ça makasi pour les bota mon père n'a parlé asimbaka moi ma dede bon c'est ça et naza na nango na ça ouais na monika rapport depuis Cotonou il y en a déjà wa na sepeli Chiko Sengo Chimamo président ngamo maître cyber bo inviter ngata mumi mo soko azana o ale na inviter yo na ko inviter yo mère nazolela muto alinko siba ngaye yo na lembo la libolo ya dégâts na sala serpierre muto ana bezo ko azana mabeza banzuba mikolo babengo manzuba pu manzuba pesa na numéro no téléphone na nga messe cyber eza 091 27 54 328 Monsieur Cyber. On a WhatsApp wana. Merci beaucoup. On a bana poso benga Monsieur Cyber numéro na ya WhatsApp ya wana pesi adresse email na ya Facebook. Mais wana tse tuna présent Chiko se. Merci beaucoup nayebi ke Chiko se ngobila mon président ya wana vraiment nayebi ke akopesa biso adresse email na nayebi ke tukutani mbalesi mana masona bino ya kosiba vraiment obolinga kosiba boyambi Monsieur Cyber nayebi ke bokutani à la prochaine na l'orage là autrement dit Barcelone de la Prince sans oublier mon boss maître John Simon de prix Suisse moi na poto moko ya tangwa kenda bana le moment bango na sima caméra na moni die merci beaucoup ngazo benga mikolo die merci mbokani mobalo atonda na kati mitali bino na pesa no botu na ngate po na tonda na kati sans oublier équipe technique nyos na pesa bino mbote ba osaki l'orage là on a toujours en forme merci beaucoup non le monde na benda we posa aussi beye monde na benda mandefu we posa aussi beye est-ce moto pesa ngata matour mo vraiment na sibata te wana vraiment orozwa mutu sima à la prochaine na ko benga ozwa ouais merci nga libolo ya muke ya munene te vraiment merci beaucoup